Oh, sélection. S'il a la pointe. Dona Gabriel à la pointe. So ba sali le simba. Ya théâtre ya ngona ba on faut ba beta. O to ko beta ba mbongo. Bokenda ba mbongo na mama pesa bino bosala na ngoni ni bolika bino bokenda. Non, et le but est que yom to benga bato. Oko maman na ma papu ke non. Ngane na komi non. C'est maman Olivier Moko. Les paniers circulent. Si la cause appelle défenseur, un défenseur si quoi mouton les caté. Combien de personnes peuvent permettre la maman Olivier c'est sous paiement na été. Tu vois, na ko tika la cause la jalo mututé parce que nazalaka vrai. Mais il y a des bateaux sous ce monde allait sous na TV le bateau. Mais na mutema na ye azotinda bateau. Na avant na TV na avant na mo ke o batindi patel. La plupart bateau belé ba na théâtre ba tangi utilité, la plupart. Na garder structure, cela veut dire que non esprit c'est léoté oye tout ye. Nzamba salo grâce aux amobali mais au comme no sima moi si comme comment utiliser no ko po ba bengo na filmer. L'équipe nationale et un groupe est salaté parce que mutuna batu bara batanda na ba groupe belé. Yé mon place à Vandi à Okosane pour ça c'est Rosa doubler na. Et sobe Rosa doubler na. Exactement sous petit ça zaki kana ni na bagine musuma bagine mo ala mususu ça ka nzunzu et puis journaliste ba ndolo bise loba et lelo baninga lelo ba oswana na ba Netflix négligence ba boki si ba comédien ba mona bino la plupart ceux qui boyé boyaka ko na ba intérêt ya ba poche na bino privé na tiki théâtre mais na kei na ba cinéma na ki rejoindre na ngala mususu sai cinéma zambongo bobo ça izani et ça cinéma te et ça dans filmage bonne nouvelle bande konangai biso zalaka plus makambo sérieux la société BGB Sarel tient à disposition na biso ba terrain ya 20 sur 20 na $8,500 ya pamba iza musika te na aéroport international de Njili c'est à 10 minutes donc tozana Kinkole Plaza référence iza nango simple entrée Union européenne. Modalité, bandeko basongi biso. Bacheli biso 3 tranches. 40% au foutiango na signature ya contrat. Et puis le 30% au solde na yo pour que le pangu etikala yo. Pour na courant mai. Oh, pepele la na yo pongi ndeko na ngai. Bisika nyonso zali yeba que accessibilité tana mutoka ya se ata ya 4x4 ata kutu na vélo. Okomne mpango na yo osali musala na yo. Ndenge olingi ndeko na ngai bandako awe eza kotongama na ndenge kosakana te bazobeta ngo dada donc yeba ke yone na yopsa oboyo oza jeune en retard plus 243 9 9 9 52 66 52 o contacter ngai na memi yo inde tina ba bureau ya bandeko na biso ya BGB Sarel. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit
Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bonkolo, Maman Audrey. Consti Eka. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Mesdames et messieurs, fidèles amis et internautes, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre chaîne YouTube Africa Info. C'est toujours votre humble serviteur Patrick Engambi, le poids lourd de la presse congolaise, moi la Mobali. Oyambinga, Oyasala, Rabino Moussala comme il faut. Merci à tout, vous continuez toujours pour soutenir Bissou physiquement, financièrement, spirituellement et tout ça, la Bissou qui tout comme merci à l'encouragement, merci à l'appel, merci à message, merci à commentaire, Nabino. Néalobaka toujours liker et partager à Africa Info. Insanité a raté émission boulot de boulot. Là, je profite pour saluer la grande équipe technique d'Africa Info, à commencer par notre DG Frank Stemai. Château Kolo, Merveille Mampouya, pourquoi pas à toi, Gino Massampo, derrière la caméra. Ce rendez-vous est déjà samedi, aux abonnés à l'inauguration, il y a Madame F. Donc, Madame F, comprenez, restaurant, bar, lounge bar, il y a Madame Nabisso, il y a Franck Stéma, donc l'inauguration samedi, je crois, pour la vidéo na Africa Info. Tout à l'heure, l'émission, il y a l'artiste et comédien diaspora. L'artiste et comédien diaspora, il s'agit de Christian Shogawina. Christian Shogawina en direct d'Istanbul. Tout le monde a quitté sous ma belle pour la deuxième fois parce que le premier voyage n'est pas le premier voyage n'est pas qui aille babi qui denga kebwe aki libela akatsa mai mais tout le monde aille les sous éviter pourquoi aille parce que le mec déjà qui est ba théâtre il pas beaucoup moi stuff on va parler avec beaucoup de choses avec lui plutôt make un peu comme là parce que tout le monde a qui le 30 journée il y a président face à la jeunesse, il y avait aussi les artistes et comédiens au Bazar qui ont invité Bassir Toufa qui Libanda, il y a parlé des peuples qui dans la salle, il y a congrès mais comme il a dit qu'il y a humiliation totale. Gino Massampo, si tu es d'accord avec moi, je vais recevoir mon invité à Mokonanilo. Il s'agit de Christian Wina Shoga. Bonsoir Dikando. Bonsoir Patrick Ngambe. Welcome to Congo, Kinshasa. Tamam. Tamam. Ouais, la culture. Tamam. C'est-à-dire, Bambo te na batutu baolandanga, surtout na bae basute na rangai. De près de loin. Voilà. Na mon niveau nanga Bobo Richard, Boko Koli monté ma père les Djoboké. Kade Sundidi. On appelle massa nanga Kade Sundidi, 21e siècle. Anizitu. Anizitu mokonza États-Unis, c'est-à-dire kanga pena la reine pena fallait les Queen Mada Kofi Feina Swasiko. Reine wana kwa sababu couronne phrase wapina couronne wana anizi tunapesha Bambote Bele na Ananikodia na Bambote Bele na Mamadou Touré Scram na Istanbul na Landry Bola Cargo Bambote Bele na tonton batutu o balinganga na Istanbul batutu tozana na bango bien mwana elaka HP Rebo batutu na Istanbul vraiment Bambote na bino. Voilà batutu na Istanbul Bambote na bino tout na profiter puis na pesa na Istanbul wana Christian Newman. Christian Newman. Jerry Matondo. Christian Newman, Jerry Matondo, Tontogo. OK. Gorbi na pesio Bambote Bele merci na héritier Lisenga. Fifi Miel d'appétit. Fifi Miel yekutu. Dati Dikamba la petite Istamiel yepena Istamiel na pesie Bambote Bele. Voilà, on va parler avec Christian Shoga. Je crois il y a déjà 6 jours depuis aux années Kinshasa. Ils ont les gagné d'abord. Mboka na biso na rythme to mesana nango parce que tokoli awa. Dépenses. To mesana nango bongo parce que tokoli awa. Tobotami awa. Jamais oyina mboka na awa. C'est-à-dire ezalo wana ti tata na biso maman na biso Congo. Oyina ngo ndeni. C'est-à-dire faut to mesana nango ka bon même abeka ezali po ba mesana pe na mabete.
c'est-à-dire surtout comme mesana mabe comme bondoki parce que tout le monde même na banzela ou banzela parce que même na vie spirituelle à bonzambe nzambe azala esika salité te nzamba renia esika propriété c'est-à-dire ceux qui déjà salité comme les camingi na Congo c'est que nzamba azundira za lisusu te on est mitema o ba konzo ba diriger biso nzamba bat balimbisa ngala biso ba poponanga c'est-à-dire on est mitema ya bato ba diriger biso za sous normalité c'est-à-dire mbula so ebetsa taka litanga moko ka so litanga moko uti likole ko Congo etondi ça c'est tondi c'est-à-dire bato musu ba sadia ba bato ndeti kota bongos kota bongos kota na bongos de sali bato na comme l'USC c'est-à-dire soma etondi na ba soma ya bimise loko na kai wala yemo ka luka yemo ana choite mutamba ndaga azo na choite voilà bongos na pese ba mbote belé c'est ça voilà Christian Shoga tout le monde a un petit détour au Kenya Istanbul je crois dans cette émission l'autre fois tant qui va avec ndaki bongo okatisa mais okatisi ma itozongaki je crois vous répondez ba tout temps OK sous boye babi kendenga kebongo akilibela akikatisa mais tout moni ozongi susu eza dit à quoi ozobanga mai to non est-ce que souhait mutuna muto za na choix na yena vie za pena ba ana ambition na yé to zala boye même il passe à kuta botami ba botami jour moko mais moko botama ka liboso ozoma ça dit mutuna muto za na idée na yé azana ba ambition na yé c'est-à-dire bato nyonso bakati sanzela ya mai wana eza détermination na yé ozomona c'est-à-dire pona ya kenda ki na esprit wana okati ngasko na kenda na esprit wana te na kenda na esprit na ngai o nga na raisonnaka ozomona vie eza partout même na Congo awa bato musu baza ba mona Europe te ba mona Amérique te mais baza ya kobonga na Congo ba otonga ba immeuble awa ozomona ndeti na pesi mbote na l'excellence Miguel Tshisekedi c'est-à-dire nano mona nano amona nano mais Europe te mais azotonga na mboka o c'est-à-dire yango za raté que photo to pesa ba tuté esprit que vie ezakara na Europe to ebi que souffrance mtezo ki misabiso mboko so mboka na biso zaki bien na limite que bat balinga ba voyager ba kende ba Europe parce que poto za na nyonso au moins souffrance quand mtezo ki misabiso mboka o alors ngana za lokola nazana na façon na mona na mona la makambo et puis façon na lingila makambo ezala ça dit ngana za lokola moi lité ya bato ça dit au la place aux ali nzamba sali grâce mona likambo pona yo c'est ça c'est place ka aux ali nzamba ko occupé au pambo la place aux ali parce que bato soupe bana ba Belgique bana ba France bana ba États-Unis bana ba Amérique tam soupe bazanga rapé au moins mais même sous na TikTok même sous na Snapchat a beti eloko mobo opesa ka image moko pour faire que mutoza bien tam soupe au sengi bo tam soza na hote ça dit ngasko na za la moi exemple wana makanisi ya bato ezaka ya nzambe te eza pe makanisi na nga te c'est-à-dire nga na osala makambo o nga na ambition na nga makambo nga na osala c'est-à-dire nga na osala te po même bato na bakanisela ngai tozela katsa mai kale même bato na bazelaka adinda akufa omoni soki na dindi na kufa omoni sous chapeau te boni tozangi ba artiste c'est-à-dire eza voix moko eza bien mais c'est risquant c'est vraiment c'est risquant so katisi mai wana faut pesa nzambe merci c'est-à-dire bato tout bakati sa banzela mai wana na ebisa bango ba esprit ba soldat za mer Méditerranée c'est-à-dire mer noire wana parce que mer a monene wana c'est-à-dire bino bo signaler sous pendant 3 heures du temps 4 heures du temps omoni masumba ya mo bokutu na kati ya nini avion mais air monsieur sali mouvement muté mekenda rasiko mai avion et la soki 1h30 pour 4 ça exactement 1 heure 2 heures du temps un avion likolo et banga mai pe kute ki maramni mais siko bino subo kene eloko mo boye voilà c'est ça c'est-à-dire bateau nyoso bakena nzela wana courage na bango nzamba bakisela bango mais ezaki ezara vraiment mais est-ce que idée na auto 4 ça mai ndenge na zwa visa ke ndi Turquie pourquoi pas na ko saper ba démarche tant que mutu on a na droiture nga même Brazzaville na zola ngo visa Brazzaville na visa inane na zoa visa inane ya Brazzaville na boyi ko zoa ba cacher au na ba nini na zoa visa inane c'est-à-dire na zenga na moi droiture na discipline ngai na kende voyage mo soki nzamba permettre na kende mboka wana na kende on a voix moko normal c'est-à-dire ba o ba kende pe na voix wana ezapé ka voix parce que toi na voix maritime aérienne tout ezapé ka voix mais ba koma kaka c'est ça. Voilà, bakoma kaka ndolobi qui parlons un peu de Istanbul, ils ont bandeko belé pe bautara abetara batour, bakene Turquie azoni mais bakene Turquie, les gens souffrent. Les gens souffrent ça là malongé za la raté. Christian Shoga na Turquie au Sahara ni nous permettre yo oyaka. Yango na lobi boy.
partout souffrance ezali so moto aye ko beta ngana ninga ko décourager batu te batu musu bana kata Afrique du Sud Afrique du Sud boka passe mais na batu ba vanda kaka mais moto oyebi sabido ke Turquie eza vimboka passe mais okomona okende kaka bali bokoma ka vivre ce batapoto baye okomola accès baligal non eza cop on est ça la mana Chine eza cop osa sigoni na mboka bat ça m'a na Dubaï et ça la mana Dubaï et ça la mana mboka o nyonso o eza ke eza pays o eza commercial tu vois dans ce sens c'est ça la mana bongo ba o ba vanda kana lemsu par rapport ya langue o yo so mabiloko yebi langue te ndeti uti na zaki na Éthiopie na sala scan na Éthiopie na la na Éthiopie obika okiti na 12 heures obi maskona tamwa ba 0 heure otambola tana mwa babar na bango na Éthiopie wana siko na kokite na zongi po na zonga ti langue bominga na yebi mbongo te siko no mona batu nyuso babinga boss siko natali Éthiopie eza mboka o to yebi on a pauvreté siko pays vivre na pauvreté c'est que egoza apena miyibi ba kozanga te omoni ba excuse ngata mususu pa egoza que ça miyibi pété moto yebi ko az étranger ayebi langue ta yebi mbongo te so no pesi $50 est-ce que bazong selon bon on a vrai ça dit tant na bimi conscience dans l'esprit na ngesa na bité so na bimi c'est que na zoba na zongi na kata hôtel na kena lali na nga comment cela veut dire que non mutu musu sako ba langue te ma travers Christian Shoga pour esa cop esa boulot muta yibite des fois payo sala ngo so ba sala te non sala ngo te ko sala ke natambusa mutu ngape na vali te mais na sala cop ke batu na ngande ba kade sundi di ba bobo Richard bokoko liso batindi bala mbongo na bango na saleli bango ba course na bango na tseli bango biloko na ba agence na boka na te na vie faut la courager mais ke mutauti erreur Suisse Belgique France non salango o mutambo na nzela te non salango te non salango te voilà eza mabete quoi bato ba sala ngo eza ke po ope ba vandisa pe na langue bazali ba sala eza cop papa parce que na buka na ndeni fona da sala parce que soki na salité na oliande nini na futa ndako bato ndeni il faut na sala voilà. Est-ce que ana kini andi oye bozo sani actuellement? Non, na ba projet na ngeza privé pour nanga. Ba projet privé. Ba projet privé nanga na roede ko lo bango na télévision te. Ça ba projet privé nanga c'est tout. Voilà, merci beaucoup, vous avez compris, vous avez écouté l'artiste et comédien diaspora Christa Shoga. Ami ko expliquer réalité aux à Istanbul parce que ba ne rebelle ba Istanbul ba souffra raison pour non, ba tout faut ba arrêter donc la souffrance que tu as Congo ba bolo ba ngo milité. Partout souffrance ezali, c'est-à-dire net Istanbul les mboka ya mboka o eza développé. Ce que souffrance c'est cause la ndetse ni ba souffrir te mutu na mutu za ba to ba pesa nde image wana. Mutu a souffrir na Istanbul azate. OK. Voilà mutu a souffrir na Istanbul azate. Voilà, toujours un peu sima parce que le quoi toujours bo jamais to ko lekisa ba question mususu parce que aux amis placés ya ko tala on to ba toujours internet les réglé. Tout à l'heure qui émission na yo bosala ki l'autre fois na Istanbul je crois na frère na Lekechu Lekechu panda na pesi mbote bambote belé na koja kabuya na Dallas na pesi bambote belé voilà toujours si tout talent sur les plans il y a théâtre tout mon une émission nous a dit très colérique nous a dit trop dessus et si au comme na pouyon sili qui obi que soki Belleville a bengo qui tourné na Bel Art TV au retourner et ce qui si là Mams a bengio qui tourné na SB ou qui tourné te Christa Shoga yebisa biso et loroni ne sala kio au komati na point au teni ba propos ya bon na télévision non moni engambenga na lingaka kozala na bato bataka vrai ngazala na bato ka batala vrai réponse na opesa yango na parce que makambo ebele toko banoloba yango na télévision te toko etala yango te na linga vivre na bato baza vrai o bazaka ba hypocrite te nga ponga za hypocrite te si ongi naza na problème a mutu na tombola téléphone na bengi yo et puis aussi na coulisse na lingaka et puis un jour bato ba découvrir makambo na loba keza vrai na linga ozala na bato bazaka vrai parce que toi on a besoin moni ara lelo so totali bien lelo théâtre na biso ekufi et si quelqu'un qui l'ango croit comment on retour interdit au pays pour nanini parce que comment les artistes vous êtes des artistes aucun jour dans le monde a Kofi Olomide à l'équipe na télévision a commis kokumisa le banem sous na cadre le camo mais a joué mutu aux artistes locaux là yé au commissaire na place mo yokiti ça tu au boss na kelelo aux artistes locaux là yé mutu na pas comme o yazali a sali magité
Parce que pourquoi pas, ça peut être calcul, comment il y a commis à Salim de locaux boy, n'a quoi qu'on innove na nini pour ngaper na koma na niveau moko boy. C'est-à-dire, artiste bango mo bazu batu, boti bon na royaume moko, bino bozongi sima. C'est-à-dire, ngai pa na ngai na lingaka yango te, na souci à artiste na biso. Parce que, so tali bien lelo, artiste ba osala trop, mais ba okufa pauvre. Makambo na bandela yango à chaque fois. L'artiste belé beaucoup fallait le pauvre omoni ngai tout le monde a bandé comme sous défilé basalaka omoni asali défilé mais on peut sa image mais image en à côté mais ngai siko les ala kenalingaka makambo ezala vrai voilà l'artiste badadi dikambala ba chiko pululu pour tout ça là bon les camps faut contribution lelo mona lelo liste même ya mabala mutalinga ke bala na linga jour linga ke mwasi na ye alinga ka yemoko bala to sale cadeau ya plaisir ya mdeko na biso bali et comment le quoi obligatoire photo sur groupe ya WhatsApp pour mutu na bala et comment le quoi ndeti bato bakoma ko aider mutu pour bala na niveau mo nzoka libale senga mutu ye moko fois sala ki bo mobilité na pour bala mo ça honorer mutu na ye au moins ça veut dire quoi to vivre plus na pauvreté au moins pour ngai to linga to lutter contre la pauvreté à artiste comédien comment to ko sala pour la pauvreté et pauvreté si là na comédien parce que nous sommes riches le tout le monde ba musicien au monde a cop ce que c'est cop au monde a bazu ba nani musicien ba pensionnaire mo so kiti ya bien bazu musicien ba pensionnaire na kiti mo comédien ba pensionnaire na kiti mo au monde c'est à dire ngai na linga ba vrai na salle émission na na rajouter ezaki o nga na mona et puis dans cette émission, on va comprendre. On a eu un peu de temps. Il pose une décision. Non. Ils sont obligés de faire une parce que. Parce que quand on a une décision, c'est que non, on a une décision à côté artistique. Non. Kukumisa kutona te soki batu bakumisa ba on etola bango rapport ngai sala ngelo côté exactement na bango ba sala na bango ya bien zomona na télévision et puis na ngote que artiste kumisa ndekoni te ngane so na artiste okokumisa mutu mais to mona makambo ezo lekasi mais ko tchebe loge morote qui te ele au moins te artiste yo artiste yo peut-être chose na chaîne na yo mais o mitiki na yo o mipese lo mo wepo muto na passer une magie te pas comme wa azali so ki tozala batu wana batu o bazali lo ba oneto la bazana lelo na niveau o batu ba otsa bango cela veut dire so tozata 20 au moins que pauvreté à artiste comédien ici là ça dit photo ça ta moi 30 40 pauvreté à artiste comédien ça la comment to ko lité parce que ngai souci na ngeza nini engambe déjà to bota ba comédien na ba comédienne dans la place théâtre ou la place théâtre comme lelo siko bana na biso na mona dia mona mama kalunga mo déjà a tourner a sa babilo kwa bien siko yebisanga mona nanda sana eko kuta richesse na théâtre bien kuta pauvreté est-ce que nga souci na ngeza na bana pour vivre tant biso to bota lelo to bota pour richesse bana na biso le bazala bien siko bana o do biso to bota le ba comédien baya ko kuta nini na théâtre ozomona lelo baninga lelo ba oswana na ba Netflix mais biso to soigner la YouTube ezo fouter le côté nga dernièrement na vandi na otala film ba nigérien niveau ba comment tourner na mona ko tchewa na statut na tcheka na statut biso ka ko soina na ba YouTube mais Netflix to ko tango ndenge nini et ça simple démarche ni to koki ko sala o idée nga na zanango idée na ngeza nini lelo so to bito ko tsala lelo memo pas président de la République to senga to ko tsala l'industrie cinéma ba lukata ba artiste o to mona ke ba mutu na bango sala bien to mona lelo ba soda batine bango pe formation quelque part pour ba bunde l'école biso pe toza ba soda ya Congo côté art bako tinda pe quelques têtes ba kepe na ba ki na mboka moko boye ba ki ba ju formation ya cinéma pour lobby cinéma ya Congo ezwa funini oyo même ba salo ba sala oyo soki industrie ya cinéma zate batu bazana esprit ya cinéma to ba vandisi professionnel ki lelo oyo et ça la nango elote ba salo ne yenga yenga na okaka toko ko kotsa memo démarche ni toko ki ko sala parce que to bon en plus la plupart yon mona ma belé na okomi na question na te mais yon mona ma belé zo salama négligence ba boki si ba comédien ba mona bino la plupart soki boyé boya ka pona ba intérêt ya ba poche na bino privé ça dit bono bana no ilikam combien de fois ba vient na biso ba kutana na ba président de la République combien de fois ba kutana mais ba sala ba kamona plus pona ma intérêt na bango ba sala te pona génération zoya. Tu vois, ça dit ngai na ninga ko la vrai.
Moi, je dans l'église, dans les apôtres, artistes, comédiens, tout en général, base à la bien. Banzela, voyage, et comme et l'autre côté, le quoi, artiste nigérien. L'église, dans les apôtres, nous avons jaloux à moto. Tu vois, nous avons dit que nous avons jaloux à moto parce que nous avons vrai. Vous avez vrai maintenant, parce que vous avez acteur, en fait, vous avez bon acteur, tout ça, vous talent. Mais tant on a des décisions, pas des décisions. Non, les décisions, moi, on a qui ça que. Ah, tu mais il y a Gira qui. Non, les décisions, si on a besoin, on a vrai, il faut place, on a besoin de makamuna lobaka. On va vrai. La vie dans une rose à la batu, vraiment généralisé. Oh, tout à la vrai, parce que l'émission, on va dire au moment qu'il paraît, staff y a belle là-bas, qui va jamais te rebenguer sous soir retourner. Je crois que on a l'émission. Combien on a matou indéni? Non, au moins. Nga linga pete na vanda mingi mingi ko vanda la linga na lobaki et pourtant ne na ke boyenza batu na linga vraiment au sabe émission te au moins na ngale mususu ko tourner mukie au sabe émission belé mais tournage na émission eza na ndenge moko ozomona eza promotion nga ekotaka na YouTube eza batali ngale mususu tournage sont na tourner tant sous nombre de vues au batalinga na tournage on ngeza raté voilà au moins batunanga ndetse bakade sundi di boye ozo comprendre ba nani ko dia ba story ba brisco dia ozo mona ba Anderson ozo ba Anderson big na choki ba mbote belé ozo mona ça dire batunanga wana bazala ka nga balinganga trop tu vois ça dire eza nango obligatoire te le pe na ko ba keno na tiki théâtre mais na kei ngambo ya cinéma naki rejoindre na ngala msu sai humoriste te non naki na cinéma siko parce que cinéma moi le cinéma le so biso tu tse mayele na cinéma yona lobi soki lelo ngai pona za na moi mayele nanga c'est à dire soto kotisi lelo memo que ndenge batinda ba soda na formation ba kotinda pe ata 50 acteurs ba kezo formation ya cinéma vrai là ba ya cinéma na biso et puis mutu bato ba uta leba ya ba tekela baninga matière et puis babiloko mikemi ki to sala ka abat ba sala ngoli soute ya obi bu sala ozulika o bat ba ta beza cinéma te ça c'est bon et ça cinéma te cinéma c'est zambongo cinéma zambongo o bo sa izani et ça cinéma te et ça dans filmage des maboké et ça filmage tout ça na ba norme te to tourner na biso bactérie ya bien bazali to na bactérie ya bien bazali belé o ba tourner ka so tali pe na mona ke o na je toto che Pierrot o mona pe na ke tonton Loulou so pe na niveau international que to tourner pe na film à cinéma niveau mususu o moni énergie muto épuisé l'am susu na biloko o lem so bénéficier na côté $100 eza to mona le ba di merci $100 na tournage ya mutu film ko batno ebisa batu ke to zo ba $100 ba $70 ba $30 batu balelaka ozomona ça dire na côté 3 jours à tournage $100 3 jours à tournage juste $100 parce que $100 on a lelo malgré et sunga ko ba ke sunga te parce que eza art ozomona ke ngambe eza na ka ke ngana linga batu bazala vrai mutu aza vrai na ngana bazala vrai. Et puis, na lingaraté moto a poignard dans le dos. Au moins, les salonga salaka na koli nango. Il faut battre ba savoir non ba ko respecter non biso pe ba shoga. Pour biso to respecter ba vie lombe et puis ba vie lombe ba tikeli biso ba shoga o libélé parce que génération il y a ba vie lombe groupe salongo après génération groupe évangéliste moto yaki. Oyena ou même batu makamonyo so salama lelo banda kwa kitoko ba manga ba eza style évangéliste. Biso mto yaki na ile Nigeria et na style wana batu nyo so ba ko tourner na qualité biso dono tourner na ngote. Tandada cimetière vrai mutalimu abimi c'est groupe évangéliste. Ozomona ça dit batu faut ba ko respecter biso. Ceux qui net singa font naza dans un na mériter ba respect. Parce que na koli na musala o na botami na bulo oyo. Ce que tali bate belé au monde qui choga za na kati. On ça dire que une école dans la bateau ba jouer. Ba belé la plupart de bateau ba sauter bango ba ja bate belé au monde qui choga na kati. Ba ze belé na otanga ba kombote. Na pesa matière. Oh boy pesa matière. Na pesa matière te. Mais bon ba on dit matière. Donc matière. Na ye pona tsa batu misapi na misute. OK. Ne na boye na bi ke émission na ngai déjà. Na epona tsaba to misapi na misute
naye pour la polémique c'est-à-dire pour n'anga na besoin bateau baza vrai nanga surtout na ngana ko yate pour na côté la bateau mutu na mutu fa bunda bitumba daye ozomona lelo mamo live tanga amemi bateau Dubaï bateau bakei wana soki neti mutu moko azeli na problème o boye o ngana côté la die ou bien la côté la die soka journée est-ce que yo kanisanga voilà ça dit mutu na femme ma charge voyage à Dubaï dérangé tam kolongo te ngana uti nga Istanbul na ngai na yeboye na ye sélectionner quelques comédiens montés c'est normal omoni maman Olive batu fo ba yebano d'abord aza mutu lokola batu nyonso mais nzambe ni mtasala grâce a tsaye na niveau wana omoni siko na grâce on nzamba sala yango ayebi Bible alobaki la main qui donne c'est la main qui reçoit yango moni asala nyonso sala pour na ba comédien aza mama moko boye quel que soit aza mama malamu akanisi ezanga minde davandi boye ba pire ngape bazabana nde na ye boye toza pe na bato tozala na bango tous les jours bazali bato na ngai mutu musuta ko vana to ba geosto ko sélectionner ka bato te maman lui va sélectionner ba oya ye to maman Olivier mon t'a sélectionné ye mo ka sélectionner ba oya ye ngana ba bagi mam t'a sélectionné na yebi makambo wana te te ndenga pe na yoka ki na bi maman Olive moi je parle de maman Olive ngana otanga ba ko kasi tanga ba ko mono yo mo me ngana lobike nazoloba ke mama Olive a sélectionné parce que et outrapa na ye mutako sélectionné théâtre mo kota lobake mama tia o te eza mama Olive ko bande na mutuka ke bengela nga bato c'est tout c'est simple la mère yi mo mta la liste la liste na ye au monde tu ko mois de décembre bilem susu ko pe na yebe na yepe boy na yego flatter mama Olive décembre yango ba combien de décembre ba nemso ba bazunga azuite quand ça va combien de ba la liste ba benga bato nganga c'est la liste bango nyoso bana boko nini ba na boko ka kino po maman Olive va tomber la téléphone n'était quand même aza maman présidente honoraire ça dit faut aza na ba pété moko boye aza moto o te akoro tika ko se laisser faire karaboye non ça dit faut yango a passer lemso par comédien ou comédienne moko boye bengela nga batu bo sala boye non et le but soki yo mto benga batu okoni maman na mapapu ke non ngane na komi non c'est maman Olivier moko le panier circule et vous avez un jour musupe maman pas la mukine pe boye abalusi mutu na yepo aza mutu aza nzambe te aza mutu okosa pe gafu mo amuke pe bo abengani combien de personnes pe bazala pemela maman Olive pe bazala su pemela na ete baze belé batu musu baze pe ba garde corps na ye bazaka li susu te ba changeaka ako balusa na ye pe yo pe sko profiter kaka tango le maman Olive pe ça OK au monde c'est à dire et le but que soki yo benga batu yo komi non yo so place nga ba komo benga ju na zaka ju ya mosé yango wana mais c'est les vins nakoki koteka beaucoup lutu na ngate na koteka ti doyen na ko zala doyen koteka ti doyen te na ngate pona soupe matembele regarder toujours na regarder structure cela veut dire que non spécial oté oyeto ye oyeto comprenez c'est Christian Shoga dans sa peau il y a la vérité donc quand ça tonu kama pa moyem ta sala liste oh il y a pas Olivier moko pour mina boy na kena nga kinga kati te na kena nga ite muteme soka na nga ite mais muko ba belisa ngai eza panier na nga jour wana ata yo muto so yeoto exemple so to solo la raté ou bien msulika moko boye yo te muto kolongola kombo so ezaki jour wana ezaki kombo ya Christian Shoga akomona kinga kati atotse bakal ndenge mais apa ko ba benga Shoga yesko solo la raté bengi no pe yote kombo na rebi mayango moko ko ganga et bien vous mon début et comme ça ya boino benga yena benga ete mais tu le baneti nini o le baneti ni pour parce que soit tu t'as joué na tendeni et ce téléphone ko ça été ta la lipo bola butwe so za na mona tawo na bakangana bango te batu mususu lelo te maman Olive pena nzamba bakisole belé parce que a aidé batu belé batu mususu bakana ko tuté na vie na ya ozwa passeport qui passeport ka ya 10 pages so ki 15 pages joana mais après si bon misusu pe bakana ko tukomata avion te premier avion na matin na vie pour na maman Olive ça veut dire faut maman Olive misusu bazaka chez les parents misusu bazaki chez les parents lelo grâce à maman Olive lelo bazaki ba piéton ba komi na mituka lelo maman Olive mtakabela bango voilà félicitations maman na ba comédienne nyonso bazana na Dubaï courage na bino eza ngonga na bino eza nzambe na permettre
pour la plupart bato ba osala émission na ndenga mabe bokenda bambongo wana mama pesa bino bosala nango nini bolika bino bokenda non eza pe botika pe tour ya bandenga mususu bandenga mususu pe basala nini bakende po eza pe mko mususu pe Vincent Lamuki boye longwa engambe kota eza makambu les paniers circulent c'est ça mais par rapport à ce pays nango un temps oh sélection si la pointe Dona Gabriel à la pointe petit la ngai plus qu'à Kalushik nga siko bien siko randeni Gabriel soka zwibo soka ya kanisa nga nena wana camarade na ngai soka ya zwibo siko bien Gabriel akanisa nga ozomona ça dire voilà batu mususu bakabana bango te mama top mpanzina isusu lité ya kanda Vincent songi na pointe oh te songi des journalistes zakanani mo panzi sama zakanani songi OK yo poza songi OK tango likambo ebomba mi obimisi oza nani oza songi ko tonga ngona télévision voilà sélection tokos que sélection togo yo mo te the world voilà comprenez il s'appelle Christian maman sélection maman Olivia Togo on binaza so basali lelo simba ya théâtre yango na baone fo babeta oto ko betela mo bongo yango gaba l'équipe qui gagne yango na suka la sélection on a minute so za lo kwandi kata babeta la Qatar oto ko pan Gabriel lo kwaza mukuse abeta sko 7 jambe cool même si ya da Beckham avec 10 te dani si la bisalu kasi ya Beckham abeta ya beta 10 te zela ina ko tsewa ina wapi si la cosa peut défenseur bon longola babale akoza attaquer te faut ya za défenseur ozomona aza défenseur siko muta oleka te ya za défenseur kwa kanga ça mbe muta oleka za te de ya kangi muta oleka so bachi okai so même ba sous équipe ngé pour là matop c'est tu es gardien matop oh arbitre pour asalara on va qu'il arbitre matop ça dit pour asalara contre à côté de l'équipe la biso la biso maman livre pena qui te remercie courage maman ndengozo aider toujours à comédie en fait ba comédie vraiment ba reconnaître tant ba pesa bino pe bombaka bo pesa bino bomba ezate que ceux qui ba pesa bon yo poye beaucoup maman livre ya quartier na yo non tant ozwi bongo opesi action de grâce na yo opesi dim na yo pa ba sala nzambe ba bondeli ozwi mbongo na yo osaleli yango à faire. Tu vois, ça dit là quand même mon peuple bon là que Sabino Nzela comment il est peine zanti lelo maman livre à salaka à sala bilanga à sala ba lelo ba terrain ba boso ma ba teli ba $250 o ba teli biso nyonso $250 lelo mutu poko somba ngope bandi ndeti ba so ba peso neti mo mbongo mo bien o somba pe ya 1000 mama pesa mbongo o tongi pe ni na yo komi pe ko sala bilanga na ndenge pe mama salaka ça dit ba ola que Sabino Nzela izate que soki yo bongo o ko pe maman livre ko mo sala pe mulongo kabolo bi ke lobby ba bengo susu te lobby ba bengo te lobby eza tour ya bato mususu tour lobby eza tour ya bato mususu Aisha okoko na pesi mbote pas za kuna Aisha okoko na za tour okutu Aisha okoko za vrai na ki ba bini on est décembre ce qui maman livre va penser nda sa tour le bosso ne liste précieux mta sala mais isso sa liste ya ochanga ya za bien maman livre ka yemo mta ko bakombo ko buko na onte Aisha ne na droite ya ma bika Aisha ka nimte koma Aisha ide ka pona benga biso ma biki kaka na unité pe ko ba otelepe voilà, merci beaucoup tout quand on a sous parenthèse batu ba otaloba retenir news en Kinshasa décision no izara bongo te non ndena boye na tourner na ngaite des chaînes wana na tourner na ngaite parce que na eli tournage na lobi na ko tourner te pour na eli tournage te sauf que na va invité à Dinana non tourner pas Dinana la douce Dinana la douce non tourner pas Dinana et puis on tourner pas Bakata na moi déjà na invité na c'est fini Nicole. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Christian Choka. Pour nous artistes, c'est fondamentalement bah apprendre. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, ngai bah vrai. So ça vrai ngai, naza hypocrite. Au salanga mabe et puis l'aime songa pe na au salon mabe, to se kanaka. Et puis lettre pesa na mukongo. Bénédiction na otam selinga na nzela na yo kanyango na kuzu mais lettre okuta no bito lié sous to sekani, c'est très dangereux. C'est-à-dire je peux na ligne entière. Christian Choka ancien parce que suite au bic groupe évangéliste tout à l'heure on te sait que tu aussi si bah gens disent non groupe évangéliste c'est ça mon groupe évangéliste c'est fond on aura groupe na biso fond tant groupe évangéliste malgré
bavie na biso tilo bana niveau Europe ba comprendre grandeur te na sali ba makelele pour na groupe évangéliste et pesa ba ngata idée wapi na biso bavie na ba te ba ba vrai artiste on est ba vrai artiste te président Gabi yi on est santé mon boulot vient na biso ba malade Gabi ki waka mais ba vient na biso ba dévotion on est ba artiste te pour un artiste ceux qui déjà botala ale qui na bino le ka air sur la télévision à lobelaka art parce que o ba sala na poto na e sala manoma etala manango te il gets good d'après il gets ou kola te dernièrement to solo la ki na e po il gets bena air moko a solo la nga bien sala nga pele msuba c'est pour toi mo ya kitoko on a pena to botama date moko année moko mois moko to fêtera jour to fêtera ba tang da il gets to fêtera jour moko to beta no il gets OK po il gets mtazala ki na ba fille na théâtre abano chapeauté na ba fille et puis Marilène Lota Marilène na sono tale pe nota Marilène ba te bele ba bengisi na film ba ba PC biloko na été ba ko utiliser ko utiliser Marilène azalaki à l'époque azal quoi Liz Vincent ouais film nigérien c'est-à-dire ba to ba na mélancolique au moins c'est-à-dire mais ba ko utiliser bien té il y a un groupe évangéliste et un groupe oyo il faut to zonga to sangana to sa eloko mo pour se pelisa bato nyonso batala biso voilà par rapport ya ba groupe o tu yoyebi na tshepena groupe évangéliste na kati et ce que ba petit shoga sala équipe nationale ya ba groupe ya théâtre groupe nini ba koza équipe nationale bon na ba groupe te non na ba groupe de équipe nationale ya groupe ko sala te parce que mutuna batu bara batanga na ba groupe ebele. Et puis les réponses oyo so balobi na bon fo nazala na no sélectionnaire fo na na ba groupe belé na hôtel ba ba meilleur au moni ça dit ba basé belé groupe ba théâtre lelo so ba bibi ba beng sa na stade des martyrs au mona plein ozala plein et kozala pena na stade des martyrs au moni alors faut so ba tsenga sélection na kolo ba te groupe na biso évangéliste té parce que faut to sa chance dans tout le monde oyo ba artiste ba défendre le drapeau ya mboka voilà. On a tenu par rapport à jeune frère Nayo d'accord alors bah du groupe Simba les équipes nationales bactère na actrice et tout bah ça doubler il y a groupe Simba qu'est-ce que tu peux dire les opinions na et puis alors bila groupe na bango groupe Simba na bango mais bon l'aime sortir na ba plaisir na ka ça ni ba blague à cause de la blague na soit c'est sérieux yemo ebi ki akosa na yemo place à vandi akosa na pour ça c'est rosa doubler na et sobe rosa doubler na et bisanga na pour Simba na style nango évangéliste na style nango Lisboa ezana style nango sai azana azana style na omoni siko ça aux années tu doubler en aux années c'est-à-dire yemo ebi ki place à vandi ayebi ke mamano lo basani ba blague mais il dérangeait bino quand même tenga ko déranger ngate tu as yoté mais par rapport à monsieur bandeko mususu papa ba propos na ye te ba propos nga ko déranger ngate mais ana za dubira peshanga te mais bilo monsieur s'appelle journaliste mtando lo bise du journaliste mtando tsa maloba je vous ai posé une question mais là monsieur peut-être ba yaki mo elogoti ndeti Thérèse na niveau Thérèse na ara Thérèse na ancienneté na yewana a rosa dubira te parce que ozala ka yepo ya za sinark. Ah, doubler à Léa. Non, je ne pense pas. Même Léa, il m'a fait place avant d'habiller Thérèse Rosa Doulbi, je n'ai été. Ça dit ça, il m'a fait le Simba théâtre. Et ils ont Simba théâtre. Et puis, ça plus Badouin. Badouin, tu vas mettre à pinga. Tu vas plus Badouin. Pour ce total, il y a un groupe, nous sommes tous à la ancien, na kata ba groupe wana. Ba groupe, batunyo so baya ko baya na ko intégrer na ba sima na biso. Badouane bazaki na style ya ba groupe on est bayebaki goût parce que ba président na biso même président Lombe à l'époque président Lombe yemo on déjà bande ko coacher Simba lelo na limite ko vanda ba kipango soute au monde ya ko kene mamna procès aux on ça dire eza tamu supetsa zaki ni kana na bayagine msuma bayagine mo ala msusu ça ika nzunzu et puis journaliste bando lobise biloba et puis c'est la PR mo pe mutatse musapina miso ça tsepeka musapina liso ba bine boza on a choqué ba mo choqué wala ndezo sekisanga fort ba tuka mo choqué na go choqué bino mo choqué wala na éviter zo choqué ko ya prise vous le choqué te ko choqué na tenga na beta ka ezuit na ko fana ndo ba ba gena choqué non lo bananga o amona ke place avant de essuyer
Voilà. Mais nabi que a petit mot à respect. Voilà. A petit mot à respect. Là ça pour na ça ni ka Ah c'est pour na blague ba comédien ba kindi na on a niveau mo te pour na liboso na comprendre ki ngote. Liboso pena na zo ki na taki on a misu mususu. Mais tant que na pena ki na vandi na tali on pena bien na monique. Parce que ce début oza net yo oza doubler en un groupe sim. Tous un style moté. Ya kas wa pe style mo. Tu as style moté. Style na ngai ngana na style mo bonde jo mulex. Mwana mo boya ala manenge mo boya. Avant d'esika moté muto ça ta za agité. A poser te. Omoni ça dit na groupe sim na on appelle na espace te. Muto bat na style na bona caché na bango. Voilà. Omoni même ceux qui muto outil quartier latin so meme na maison mère au mona même danseur au monde système il y a drum il y a quartier latin na nini tonda il y a quartier latin et ça so obina calmement mais ceux qui OK na msuna na wenge ça dit so ko la qui déjà koto po ya koto so au monde comme na double travail mo robot moi ça style mo te voilà tout comme qui n'est pas cité Christian Sugar aujourd'hui aujourd'hui ba comédien artiste comme ça éloge pas ya moningani artiste or il pas que ça est fort à cause ça fait fort à comme aujourd'hui na théâtre en fait comment on peut ça impression on dirait théâtre le laisser même capable batumi balé SB te ba se tromper ne bato ne bango ko ba vivre na ignorance ba vivre bato ba se tromper aujourd'hui maquillé théâtre c'est comme si même pas ba se tromper na bango ba se tromper na bango et puis si c'est comme c'est vrai parce que sont tourner côté aux humains comme tourner côté aux humains et mutana succès succès ouais c'est mutana succès ah ouais bat boye bana me bazana succès bat bana succès bazati ngabe nga YouTube yalo kwa YouTube ngabe nga ngoza lokola matangati soki mutakufi na ningi siso bakundi après lekisi bas film baye yebisanga œuvre o mutakomi na YouTube etikali lo babeta liso na otilelo si la l'ivoirien to beta mas wana yo lem susu c'est pela bon na ici ya nani lelo SB ce qui lolo na ignorer que si là travailler bien c'est que mutu nanga sate a bosser dire a bosser bien mais ce qu'on a ngande ba comédien bazala na ignorance te les comédiens ba fan ba koza na bango po ba fan ba bata ba sentiment mais si ko ba comédien il faut ba bosser dire et le but est que ceux qui des personnes wana ezobi make bango ba likolo il faut batubuno se laisser faire beaucoup ça m'a beaucoup si on dit ba ici si ko yango nisko mabe yango parce que vous savez même koto porte parole yango ko place théâtre yango place théâtre est-ce que kufi yango wana vous avez porte parole à mutu il y a des comédiens c'est na ko maladie na vai na ngana tongo na sukoli et puis na bande ya lobela na vani bonando ba as luzolo le la la ki ala muka ki boy o fatu miracle ndaza mara akinda ki sala ki boy non je peux pas mais ça soit dans la succès dans makambo atoza na succès wana makambo oyetoye donc comédien na succès zate na minito batu ba otala mana bango batu ba otala mabana audience succès ala nini succès oui succès ça que soko telemi a plein batondi yango ça succès aux épaules bi que non film na ngana projecteur na stade Martyrs atara na 20 heures atara na imika ba fanatique na boya wato benga au succès otala mano bien aux audience na yo mais aux na succès ça succès aux otala manayo au monde ça dire succès au monde on net ba fali ba osali on ba benga succès parce que biso théâtre na biso souka plus na communauté na biso to que tourner nulle part ou ba benga si comédien moko ake ko tourner la sous film moko bo sengi personnage ya Pierrot ake retourner exemple ake tourner la sous na Côte d'Ivoire au monde ake tourner la sous na film moko bo iso 5 africain biso zala to za côté parce que to yebi to na déontologie na ngote cinéma te to yebi cinéma te au monde c'est-à-dire yango tozo senga na ba konzamboka na biso oyo litso ngana ko pesa mayele mokie to ko kokotsa memo na biso baluka lobi to bongisa feature ya cinéma kana ba makile ndiza be kuswana yango to lo ba siko yo kuswana neza omoni kuswana neza ni la plupart ba tebele ba na théâtre ba tangi chilité la plupart baye oza bo oza belle ya so na théâtre simbo oza mo sa poto yango wana make po moto a comprendre likambote c'est que tangi chilité moto faut za la maîtrise ozomona c'est-à-dire théâtre na biso yango moni ezaka ndingwana omoni et puis lelo choqué mais et puis qu'est-ce que tu peux dire na ba comédien lelo le quoi na yebi ki ya na succès finaya
kolobi na seli to ipo ina mutu et puis na yesu koto na lobi teza wana ezalaki ko charanga na tournage era ko singa ka eza omoni même Nzambe Dieu il est jaloux Nzambe azaka jaloux par rapport à quoi boata lokumu omoni oyo muto so alinga lokumu mingi muto alika lokumu mingi il peut faire tout pour lokumu wana ezalaka ko boma akosala mabe muto alinga lokumu po mko lokumu ezalate akoke simbela nkisa komo la kiseka alingi komi kitate c'est-à-dire même Bible lobi l'humilité précède la gloire omoni muto ami kitisaka Nzamba salaka toujours grâce ozomona mais il y a bato mususu omona le mususu na TV lo baté mais na mutema na ye azotinda bato nga avana na TV na vana na moke o batindi patel ba journaliste bele omona tana ke muto ayi ko lobalika momoko boye po shoga mutaloba kyango ay ko démentir na ndenge ya histoire aye bien ngote mais abando finga jaloux tout nga bato mususu na kuta na bona bise yo finga nga jote comprendre que ça matière bani mais bo sala ka mabe tant ba otinda ka bino ona na mbongo mais obo misande mutu wana parce que ceux qui nga na oloba noté parce que ceux qui yo na kangisi yo bien na selo lika moko boye ou bien to kutani place moko boye to sala ni mabe place moko boye mutu wana nde mutu yo banga koma obanga makambo siko ngana mano charger na yene mto kufa na tension voilà et ça na batebele batinda ka batu ka ba comédien siko lo kwana faut batika ngo hypocrisie wana botinda ka ba journaliste pour ba finga ka batu c'est pas bien pour tout monde ngwa théâtre kufit journaliste anani est-ce que c'est normal vie na yo po o matisa nombre de vie for 500 000 dans ce que bato mo na longo ezaki wenge qui honneur mais bo ma théâtre na biso sans le savoir génération jouer à lobby bo tikela bango siko nini et loko esala matin na théâtre à l'époque de nous là to jouer bo mona ke to bénéficier na théâtre nana ngo bénéficier malonga bato bo tourner soit disant bato bana ba succès nana to nganda ko mo bo na somio na succès na théâtre à part to mona banada azotonga na effort personnel na yemoko bo non na tournage bimisele mbongo epesiye ebele to mona bankaka likambo ekomele kaya kodza shebi mais yo tourna ko ba succès bato beaucoup misa wana est-ce que ba osele na bino nini parce que ba bo ma théâtre sans le savoir place on ngai na contenté yango wana bo fuzungi bo fungola je bo tika théâtre na biso za ndenge zalaki botika kotinda ba internet ba finga ba batika acteur za libre batika ba acteur ba libre tourner pe koto si c'est la pauvreté comme ko sala biso bongo et comme ko sala biso parce que zo banga te soki na lobeli ote ba obenga ngali sute yango ba ko mona bino bo papier et puis ozana art na yo nzamba sala grâce oza mobali nzamba sala grâce oza mobali mais comme nous si moi si comme comment utiliser no ko po ba obenga na filmer. Est-ce que vous gagnez la ligne si manango après ça va foutre salaire on na bar aujourd'hui masanga na quoi langwe lobo commission piaka si ko vino lobby et puis tant que boleka bo finga bato là comme liste à contribution il y a libala ya nini par contre si biso suna kati ben bo finga ki biso bo fungola je ba tourna ba benga binote mais jour il y a libala ba batse biso pour contribuer on li kamo linge sala mateli moto beaucoup misaka bo continue si bato non yemo so charge ya sala mama nyonso voilà. Merci beaucoup, Christian. Voilà, c'est-à-dire, moi je suis contre. Je sais que les fanatiques, il y a la plupart des fanatiques. Et ça, ils ont faux compte na bango. Batu na bango basala ba groupe na bango ba WhatsApp mutu na biso ba ko ba kombo na été ba ko tanga kombo nga pena rapete pour entendre ba kombo. On reprocher mutu na bango. Ta sali mabe. Ngai na bonne na bona tanga na mes émissions na bona tanga kombo na ni. Na tangi kombo ya Beckham parce que obi na sala pona bata Dubai non. Des siko na ko batu non, moi na problème avec ya si la bisaloté. Na problème ni tamu kete. Cela veut dire que non, on a tangi combo par rapport à cela veut dire que non, et ça par rapport que Batouba Fungolagé, parce que toute la future, il y a Bandeko, oh, bah, il y a le bin à théâtre, est-ce que bah, ta bêtise, oh, yo, banana bisoto, bota le bin comédien, n'a que moi, pour vivre bien, il faut. Mubali wa simba moi non faut te préparer que bana lobi batanga bas bakuta art oyo et ko sala kitoko pona bango. Très bien, merci beaucoup Toshite Awa lobi ba comédien en fait c'était le déjà na autre le on il répondre ni na autre le belango yango parce que to mi yebate azaki migler na parler du peuple ba ya moni ba et ba boma ba kambe belé ezape ba vie na biso ba vie na biso ba fungola mitema te yango makambo nyo solo ba faut to la clair.
bamoni président de la République combien de fois fallait bamoni ka lobby combien de fois babengisi bango to mona ba photo balobela makambo bangai balobate tant sou bavemba lo somono basala bakuta na nante yango le souffle pas en rage vemba lo somono mso gina oya ko loba le mso vemba lo somono nga loba pona ba comédien en général pour vivre comment tu vivre parce que net on a so babengisi nga na senga président de la République industrie ya cinéma batinda biso nde batinda ba soda na ba nini to geye ko la cinéma to sali sélection pede mi tout o esalaka o ba okende ba vandi inane na mboka mo gouvernement zuni charge na bango ba yepe ba pesi bango ba brevet ba to bundela mboka ba yepe pour ko créer industrie cinéma pour ba comprendre le cinéma lobby on dirait pe inana biso pe ko tangisa biso pe cinéma on pe na biebete et bana inane ba sa ba sexy pe mikolo ndani ba o jouer bien ba idée bien wapi na théâtre même ça ba inane pe ba tournaka kasbata yon on bigaste ko to ba cinéma ba yebi que cinéma oui ça la na bien mais la plupart au moins ina ba kina olakisa bango art yanchique mais oza iné so ba bakiselo su na antique et comme elo mususu si ko le ba français na télévision za jouer ta si est-ce que ba norme cinéma ba position oyo ya cinéma est-ce position scénique ça dit est-ce que biso to respecter ba norme tableau moko quand même beaucoup zongo journée mo na participer na ba tournage plus là on a mutunyo sur les garana nzela na film na bomona kana azora quelque chose ba futa bango si ozomona cela veut dire que le rotokuki koloba na président yango to telemi biso nyonso to sangani to lobi to na besoin futur cinéma na biso to exactement to kende po to bi na temba fufu na $200 na vimbisi po na bana nanga et puis le biso bolé sur gouvernement c'est la biso le roté tant na YouTube to swana omoni to soit na pona banem sou ba débat ba $200 ba $100 ba ni ba mona ke biso ata ba peso $10,000 au rozala na makanicité au ke ko langwa na bar voilà merci beaucoup il s'appelle Christian Winashuga il vient directement de l'Istanbul Christian Shuga to komi asuka message quand même ça va na pemi au meli pema na meli pema quand même na pemi mais nazaki pena na mutu mutu pena de baza ba nazo pena ba conseil ba tebele ya ba belbish chibangu ya ba mère info chibangu ya ba charmant chibangu c'est-à-dire nazo ki pena ba conseil ba tebele ba binangai kutu ba tebele ba éviter ba ki dans les canaux émission te pona boyebone na bi que non je suis quand même artiste même sur émission moko ekokik pe ko botela ngelo ko moko pe lit na ngai eza nini ozomona c'est-à-dire dans ce sens là ba comprendre lit non déjà l'émission lit na ngai pona bato belene na boinara hypocrite na za pe jaloux mutute lit na ba devoir comprendre OK et puis la plupart bato ba finga ba wele la kanisa bato ya ba sala ba groupe na bango ba otinda bato na bobo kene ko finga ngelo belangelo te ngal essentiel botali émission message eza passé et puis place bo vandi boyoki pena de monsieur le vin oui monsieur le vin ngai jouer muzeti mais c'est le bango benga mikolo jomo pena na Istanbul bogali bongo bana nga sugar yo foza oza monsieur le oza 20 cela veut dire 20 au fur et à mesure 20 sozo kola ezoko makitoko ils ont aussi fermenté et comme makase et comme kitoko ya babina Christian Sugar yo zo kola te so tali age na ona yo boye yo ka yo naza monsieur le 20 jouer muze ozo mo ça dire yango naza clair mutema ofunga mana epete pona na toucher mitema mitwa bato na mitema bato na tsa bato misapina lisu yango te ça dit so émission na ngai se pedisi bato gloire à Dieu so pe ba oyo ko se pedisa bango te et ta la peka bango gloire à Dieu c'est tout voilà ba dédicace ses amis ba dédicace bato tout ba landi ngai na moni Ibero Kuka ndeke mama Biomba faculté de la SAP na moni JDK na Istanbul wana Anizitu Mama Boboto, Mama Social, Mama Nabiel, Anizitu Bambote na Webele, Atlanta wana, et na Washington, Bambote na Webele, Bambote bien na petit nanga Ramsinzazi, Bambote na Webele, Herman Kasongo, Herman Kasongo Bambote bele na Mama Gucci na Istanbul, Mama Gucci na Istanbul, Bambote na Webele. Bambote bele na Laetitia Ngolo Laetitia Ngolo bambote ne bele bambote bele na batu tout oyo balinga Christian Sugar na ba mi na nyonso ba camarade na nyonso parce que ne na bo na tikala na ba ami collègue voilà c'est-à-dire na tikala na ba ami collègue parce que yo ebi ngai na koma na Istanbul kune koma ba ya tu ba koma so ba leki comme résident bato ba koma so ba leki na émission fo ba betanga masasi na sala bango eloko te to zala bien yango mona à chaque fois
ngai na retoucher bato mosusu te bayaki awa na kine asali baémission contre Christian Shoga na ndenge ya mabe na retoucher bango te funa la place touti place mpe tookende na retoucher na nga te parce que na bino lelo na toucher bamisu na misu mpe bakobotola bamikanda misu mpe bakosala bango boye bakosala bango mpe boye mais nakoki kotoucher motu te c'est-à-dire boya bamaster oyo touti mosika na otala place touti mabe na malamu tomeka koarranger na coulisse, c'est ça. Voilà, il faut commencer le Mukanda. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, Christian Shoga. Oui, c'est un grand pour ça, émission thème, quand même, on dit une invitation. Merci, ça me va de cœur. Voilà. Merci de vous écouter au Talibiso. Zaki a traité, il fait tout parce que ce sont des artistes et comédiens où ils se chamaillent entre eux. Et on se trouve vrai au la vérité net Christian Shoga la vérité net en sous la vérité le président Michel Bozo Michel Bozo vrai non bato bazalaki azo ko éviter parce qu'il y a des sur dans lobby il y a obenganga na film été il y a osalanga boy ba comédie tout en général tous à bon mon théâtre zonga ningezara kala et osala biso aujourd'hui ba fanatique na bino ba comment diriger bino moi je sais pas un fanatique pardon pena ngana bosa elo mondeti elo osalanga pasi mutu lo ndeti Batista Nzuki omona pena ke ba sangana pour ba fina carrière ya ndeko wana omona ba bundisa ka Batista na niveau moko boye même mamo live na mima Batista mais amuna na asute na ba liste rien atabe ba film matuna asute moni ki mutema ma yo to lo ba par rapport à Leoso Batista azate omona bato na ba ye groupe WhatsApp et puis bato boye bi wana ba ye 500,000 ba ye ko po ani na yeko luka lokumu jo ante ba luwe mitu kana ba sendwe oya ba mo ba yeko luka lokumu ndeti ngai boye bata lokumu obayaka ko luka ba lokumu wana po po sobe sala nini boye nazana bino awa toye c'est voulu moi c'est le des habits merci à la grande équipe technique d'Africa Info, merci à Franck Tema et à notre DG, merci à Merveille Mampouya, Château Kolo, Gino Massampo, Nassima ya caméra, big dédicace à toi aussi, Bruno Kidia du Débris, Rodrigue Kidia du Babi, mes yeux à Moko, Sir Dibaya à Sosa, Débris Kadé, sur nous à chaussir à Solo, Sir Kassavou à Sosa, Avenue Dibaya, référence sans frontières. Merci pour la caméraman à Bissoir. Gino Massampo, c'est-à-dire meilleur caméraman, merci pour la patience. Et puis, voilà, tout le monde prochainement pour le numéro Sika. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bye bye. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai. Yandankala twende X-Bass Marandura Franck Stemai.